Dieu notre Père, pendant que nous allons nous approcher pour lire ta parole, nous prions que nous ne puissions pas la lire comme un journal, et que ton onction nous envahisse, la lise, la vivifie et l'interprète pour nous, alors que nous attendons à toi pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 1 à 3 et verset 6. Verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi donc, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous parlons de l'arbre de la foi par rapport à la 4e dimension. Avant de revenir à mon texte, Frère Branham dit ceci dans le message La communion du 4 février 62. Depuis le point 96, il dit ceci jusqu'au point 98. Il dit, eh bien, nos corps ont besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre. Notre corps physique. Si nous ne mangeons pas et que nous ne buvons pas chaque jour, alors notre corps s'affaiblit. Est-ce que c'est vrai? Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne tiendra pas jusqu'au jour suivant. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer de vivre sans manger, mais vous serez plus faible au premier jour. Le deuxième jour encore plus faible. Le troisième jour beaucoup plus faible. Frère Branham dit, eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Chaque jour, nous devons lui parler. Chaque jour, nous devons tout mettre en ordre avec lui. Alors, si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de la communion avec le Seigneur chaque jour. Chaque jour pour survivre. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu a toujours été un prophète. Ainsi, nous devons étudier la Bible chaque jour. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certains
certains l'apprennent 2 ou 3 fois par an. basusu batangaka yango mbala mibale to misato na mobu moko. Mais un véritable, Kasi moto ya solo, véritable croyant mondimi ya solo, qui est vraiment affermi spirituellement, oyo penza alendisami na molimo, il lit sa Bible chaque jour atangaka biblia moko nyonso, et il parle au Seigneur chaque jour. pe abondelaka mikolo nyonso. C'est vrai. Ezali solo Pour lui, pona ye, cela est indispensable. ya pona ye likambo wana okoki kotia yango pembeni te Donc, eleki motuya. nous mangeons pour garder la force du corps. Tozali kolia pona kozwa makasi na nzoto. Il en est de même Ezali pour mpela notre âme. moko pona bomoto na biso akati. Maintenant, Branham me dit une autre raison Ndeko bambi likambo mosusu pour laquelle nous prenons de la nourriture, tina mosusu tozali kolia, ce n'est pas seulement pour garder notre corps fort, ezali bobele pona kobatela nzoto na biso makasi te, mais nous gardons notre corps fort kasi kobatela nzoto makasi afin de résister aux maladies. po ete tobelaka pamba te. Frère Tom qui est médecin dit c'est vrai. Ndeko Tom oyo azali monganga alobi iyo, Et les médecins qui sont là disent que ça c'est vrai. pe baminganga bazali ya balobi wana ezali solo Donc, pour aussi résister aux maladies. pona kotelemela bokono. Et ça c'est le docteur Branham qui dit ça. Oyo ezali monganga monene Branham azali koloba. Mais il a prêché docteur Moïse. Vous pensez qu'il parle de Moïse? Ateki docteur Moïse bobanzi ete azali koloba na tina na Mose na Non, en Egypte. réalité il parle de docteur Branham. Na bosolo azali koloba dokotolo Branham. Mais pour ne pas échapper la foi des pentecôtistes, Kasi pona kobetisa bato na nkitela libaku te, alors il dit docteur Moïse. alobi Dr Moses. Hein, Moïse le grand serviteur. Alobi Mose mosali monene. Et quand vous lisez là, il dit moi comme Moïse. Pe tango koti na litangi na kati oyoki ete ngai Branham lokola Mose. En réalité, nous n'avons rien à faire avec Moïse. Na bosolo penza ezali kombe ya Mose nde tozali nango tina te. Parce que quand Christ vient dans sa plénitude Po ete tango Kristo ali koya na litondi mobimba, et qu'il prend place dans la chair humaine, pe akamati nzoto na moto, vous avez là Dieu prophète, afandi kati na moto abokomi na Nzambe le mosakoli, prophète de tous les prophètes, mosakoli ya basakoli nyonso, le créateur de la Genèse. mokeli ya ebandeli. Gloire à Dieu. Yembo na Nzambe On va y revenir. tokozongela yango. Frère Branham dit Ndeko mama lobi Amen. amen. Il dit c'est pour résister aux maladies. Ezali pona kotelemela bokono. Si vous ne prenez pas beaucoup de nourriture, Soki oliaka mingi te, vous laissez votre corps s'affaiblir. ozali kotika nzoto na yo kolemba. Alors, quand vous êtes faible, vous êtes sujet aux maladies. Boye tango lembi okomi bibela. Vous n'avez pas de résistance. Okoki te kotelemela bokono. Les maladies vont s'introduire dans le sang parce que vous êtes déjà faible. Bokono ekokota na makila po ete osili Et kolemba. là, ça en est fini de Pe vous. esili po na yo. Si votre sang n'est pas riche et pur, Soki makila na yo ezali elenda te, la maladie attaquera directement votre sang. mabokono ekokota na makila na yo. Voilà pourquoi il vous faut donc manger de bons aliments nourrissants. Talantina nini osengeli kolia bilei ya malamu pe ezali kopesa penza bokolongono. Quelqu'un est avec moi? Muto akolanda. Même dans le naturel, manger de bons aliments nourrissants. Donc, il y Lia a des choses bilei. qui ne nourrissent pas. Lia bilei ya malamu oyo ezali kopesa makasi na nzoto, ezali na biloko mosusu epesaka makasi te. On mange 15 boules de foufou par la grâce de Dieu. Yo ozali kotondisa tala moteke lokola soki ezalaki na ngolo ya Nzambe. 15 boules par la grâce de Dieu. On dirait bozali kosala. Et alors qu'il n'y a absolument peut-être rien qui va aider le corps. Nzoka ezali eloko te ebele ya fufu Il dit, ya pamba. quand vous mangez de bons aliments nourrissants, Tango ozali kolia bilei ozali koliesa makila, votre système sanguin reste fort et sain. makila na yo etikali na nguya pe ezali penza na makasi. Si vous ne le faites pas, Soko kosalaka bongo te, vous ne résisterez pas aux maladies. yo kokoma bibela. Branham dit, c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Alobi oyo nde likambo esalamaka na bandimi ebele. Ils se contentent d'un morceau de pain le dimanche et c'est fini. Ye azali bobele kosepela na eteni na lipa ya yenga pe esili. Il ne reviendra que le dimanche prochain. Akozonga bobele yengo ezali koya. Branham dit, la nourriture que vous avez mangée aujourd'hui. Bana malobi bilei olie lelo. Non, demain si vous ne mangez pas, vous êtes faible. Lobi soko kolia te okomi pete. Okomi ozangi makasi. Quelqu'un est avec moi?
Vous mangez un dimanche olie na yenga et puis vous pensez que vous avez assez mangé. pe olie otondi Non, ça, il faut être un boa. wana osengeli kozala nyoka o babengi boa. Le boa, quand il a avalé une chèvre, Tango ye ameli ntaba mobimba c'est fini. Il en a même pour un mois. esili atondi pona sanza mobimba. Mais toi, tu n'es pas fait avec le système de boa. Yo okokani na nyoka te. Toi, tu es fait le système du jour au jour. Yo osalami oliaka mikolo nyonso. Et en mangeant seulement une fois par semaine, Beso kolie mobele mokolo moko pona poso mobimba. parfois une rare fois par semaine, Mbala mosusu pe okozanga. ils deviennent faibles. Okomi olembi. Leur sang n'est plus riche. Makila ezali susu na Et makasi te. quand ils sont attaqués par la tentation du péché, Pe tango momekano ya lisumu eye bobele ya moke. ils n'ont aucune résistance. Akoki kotelemela yango te. Et ils tombent Pe akwei. et ils font la honte de la Pe- chose même qu'ils prétendent aimer et soutenir. Asali soni ya likambo yo azali koloba ete alingi. Voilà pourquoi nous avons besoin de beaucoup de nourriture spirituelle. Talantina tosengeli na bilei mingi ya molimo. Amen. Amen. Comme on ne vient même pas chaque jour. Lokola toyaka kutu ata mikolo Non, nyonso te na soyez là le eklesia. mercredi, soyez Bozala là le wana mokola vendredi. misato mokola mitano. Et ne soyez toujours pas satisfaits. Bino koyaka bongo pe olobi ete ekoki te babakisa ata Peut-être mokolo qu'on peut mosusu. encore mettre un autre jour. Obakisa ata mokolo ya mine ito ya Nous ya avons beaucoup motoba. de ministres ici qui Na chantent. bateye ebele awa bafandi pamba. Si votre soif augmente, Soki koposa to nzala na yo ebakisami. c'est pas un problème, je me fatigue, alors un autre prend. Mosusu pe akamati esika. Un autre prend. Pe mosusu pe Et akamati. nous sommes toujours en train de manger, Pe de manger, tango de nyonso manger. toyei kolia mpona kotonda. Revenons Tozonga à la foi. na kondima. Les choses que nous voyons Makambo tozali komona n'ont pas été faites des choses visibles. esalami na makambo oyo ezali komona na kosimbama te. Je vous avais dit le vendredi que Nalobaki na Dieu, bino mokolo ya mitano ete Nzambe le grand homme d'affaires de tous les temps, mozi mombongo ya ntango nyonso quand il a voulu commencer son affaire, elingaki ye kobanda mombongo na ye il n'avait pas un capital entre ses mains. azangaki mbongo ya kobanda na yango. S'il avait attendu d'avoir quelque chose entre les mains, Soki azelaka ete azwa nanu mwa moke na il maboko na serait ye, en train d'attendre jusqu'à aujourd'hui. akokaki kokoba kozelaka kino lelo oyo. Amen. Amen. Mais il avait un capital invisible. Kasi azalaki na bozwi oyo emonanaka te. Il avait une vision. Azalaki na limono. Il avait quelque chose dans sa pensée Azalaki na éternelle. likambo moko na likanisi na ye. Il avait quelque chose qu'il s'imaginait tout le temps. Azalaki komibanzela likambo moko ntango Et il nyonso. s'est dit, Mpe amilobeli. la pensée n'est pas forte tant qu'elle n'est pas exprimée. Libanzo ezangi nguya na ntango elobami te. Vous pouvez avoir de bonnes pensées, Oyi kozala na libanzo malamu. mais tant que vous ne les exprimez pas, Kasi na ntango nyonso elobami lokola maloba elles te. peuvent mourir et pourrir dans votre pensée. Yango ekopola mpe kokufa na likanisi na Alors yo. Dieu dit, je me lèverai Bwe Nzambe alobi na kotelema. et j'exprimerai mes pensées. Mpe na koloba mabanzo na Et ngai. il a commencé à dire qu'il y ait. Mpe abandi koloba ete ezalisama. Frère Branham dit, Ndeko mama alobi. très souvent quand nous lisons cette partie-là, Mbala mingi ntango toyei kotanga likambo nous wana. avons tendance à croire Tobanzaka lokola. que comme il est écrit qu'il y ait la lumière, Lokola alobi ete mpole ezalisama. et il y eut la lumière, Mpe mpole les ezalisamaki. choses se sont passées du tic au tac. Mpe tobanzi ete elobami mpe esalami mbala Branham moko. dit, sinon Dieu n'aurait pas eu de foi. Abi soki bongo Nzambe akoki kozala na kondima te. Quand il a dit qu'il y ait, Alobi ezalisama. il a regardé et il n'y avait rien. Mpe atali eloko ezalaki te. Mais Kasi il a continué de croire sa parole. akobi kondimela liloba na ye. Parce que la pensée, quand elle est exprimée, Po ete ntango libanzo elobami et quand elle devient la parole, ekomi liloba. rappelez-vous de mon message sur le pouvoir de la parole parlée. Bokanisa litya na te bino likolo na bokasi to nguya liloba lilobami. Alors quand la parole est parlée Ntango liloba elobami et qu'elle est accompagnée de la foi, mpe yango ebilami na kondima. non, elle doit se matérialiser. Yango esengeli ekokisama. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a eu tout ce que nous avons ici. Nde bongo Nzambe azwi nyonso tozali komona awa. C'était à partir de rien. Eutaki na oyo emonanaka te na Et pamba. pour nous montrer la véracité de cette chose, Mpona kotalisa biso bosolo ya likambo quand yango. le même créateur revient au temps de la fin Ntango likambo esalami na ntango na et suka. s'incarne dans la chair humaine, Mpe akoti mokendo na nzoto na un moto. jour dans les montagnes de Colorado, Moko moko na bangomba ya
La parole est prononcée liloba elobami qu'il y ait un écureuil. esende ezalisama Ça n'a rien à voir avec un homme. oyo ezali moto te Ça, c'est le créateur de la Genèse. oyo ezali mokeli ya genèse C'est la répétition de la Genèse 1. oyo ezali genèse esalami lisusu Qu'il y ait un écureuil. esende ezalisama Qu'il vienne comme ceci. aya epai boye Qu'il aille comme cela. akende na litapo Qu'il oyo se tienne sur cette branche. atelema na ngambo oyo Il regarde atali et il n'y a pas d'écureuil. mpe esende ezali te Et tu vois avec moi? ozali elongo na Mais ngai il continue de croire. mpe akobi kondima Puis la parole prononcée mpe to liloba elobami devient un écureuil ekomi esende qui fait le trajet qui avait été indiqué par la parole. yango etamboli ndenge liloba elobaki auta mpe akende On boye lui tire dans l'œil. mpe babeti lisasi na liso On le ramasse et le sang coule. balokoti ye makila ya solo ezali On kotanga l'amène, on le prépare et on le mange. bamemi yango na ndako balambi ye mpe aliami Un écureuil esende qui n'a pas été mis bas par la mère écureuil. oyo babota na mama te Mais un écureuil kasi qui est esende le produit de la parole parlée. azali sami na liloba elobami Amen. amen Dans le message de la mort qui apporte la vie, kati na liteya kufa oyo ezali komema bomoi ou les eaux de séparation, to mai na bokaboli du 21 janvier 55, eteyami na 1955 au na point sanza yango 32, frère Banam, tuku misato na mibale nde kopambaza koloba écoutez ce qu'il vous dit. boyokama yaza koloba na bino Il dit, la foi, la puissance de votre foi alobi ete nguya ya kondima na bino a tiré du Dieu surnaturel le désir de votre cœur. yango ebendi wuta na nzambe oyo aleki ekelamo mposa ya mitema na bino Ce matin, ntongo oyo la puissance de votre foi nguya ya kondima na bino peut tirer de l'invisible ekoki kobenda na oyo emonanaka te du Dieu surnaturel ya nzambe akeli ekelamo le désir le plus profond de votre cœur. mposa ya bozindo ya motema na yo Frère Banam dit, oza koloba c'est votre foi qui fait ça. kondima na yo nde ezali kosala bongo Amen. amen Il est dans le surnaturel azali na oyo eleki ekelamo et votre foi tire comme cela. mpe kondima na yo ezali kobenda boye Et moi, je deviens seulement son porte-parole. mpe ngai nakomi bobele momemisango na ye Amen. amen Je suis en quelque sorte dans une autre dimension azali na lolenge mosusu na mosanda mosusu par rapport aux hommes de science. azali kotuna na bato na mayele C'est le 6e sens ezali eyokeli ya motoba ou la 4e dimension. to mosanda ya minei Ou je ne sais pas comment vous appelez cela. nayebi te ndenge nini bokobianga yango Pour moi, mpo na ngai c'est le branam Saint-Esprit. ezali nde bolimo mosantu Amen. amen La puissance de votre foi nguya ya kondima na bino ce matin na ntongo na lelo peut tirer du Dieu surnaturel ekoki kobenda wuta na nzambe oyo aleki ekelamo le désir de votre posa cœur. ya motema na yo Êtes-vous avec moi ce matin? ozali longo na ngai na ntongo oyo Êtes-vous réellement avec moi? ozali mpenza kolanda Dans le message, venez et plaidons. boya mpe tolela to tosenga Frère Bana me dit, oh, maintenant, sika je ne sais pas ce que je dis. nayebi te nini nakoloba Je peux m'entendre moi-même. nakoki komiyoka ngai moko koloba Je suis dans un autre monde maintenant. nazali kati na mokili mosusu Ce sasa monde-là, c'est le 6e sens. mokili wana ezali liyoki ya motoba Ou ce qu'on appelle la 4e to dimension. bazali kobenga mosanda ya minei Amen. amen Donc je veux que vous compreniez que la 4e dimension, la foi, le 6e sens, c'est la même chose ici. bososoli ete eyokeli ya motoba mosanda ya minei mpe kondima nyonso ezali likambo moko Et dans le début et la fin de la dispension des gentils, ebandeli mpe suka ya ntango na pagano il prend la scène d'Élisée avec Géasi. akamati lisolo ya elize na geazi Il dit lorsque Dieu ouvrit ses yeux spirituels, ntango nzambe afongola makambo na molimo là tout autour du prophète se tenaient des chars de feu kuna zongazonga na mosakoli ezalaki na makalo na moto et des anges de feu. mpe banjelu na moto Amen. amen Amen. amen C'est comme ça. ezali Et boye ces chars de feu surpassaient en nombre cette armée syrienne. mpe makalo na moto ezalaki ebele koleka oyo ya basulia C'est comme ça avec tout leader. ezali bongo
tout leader, na bakambi nyonso que ce soit un leader dans votre famille, azala mokambi na libota na dans yo votre maison, na ndako na yo dans votre affaire, na ou mombongo dans l'église. to na eklesia. Quand l'église voit l'armée syrienne qui nous entoure Tango eklesia emoni mampinga na basuli ya kozinga et sous la panique, pe bazali kobanga, le leader ne doit pas voir l'armée syrienne. mokambi akoki komona basoda na suli ya Lui, te. il doit voir les chevaux de feu. Ye asali komona makalo na moto. Lui, il doit voir les anges et les chars de feu qui nous entourent Ye asali komona banjelu pe makalo na moto ezali kozinga na et qui biso. sont en plus grand nombre Oyo que l'armée syrienne. ezali mingi koleka oyo ya basulia. Amen. Amen. C'est ça qui le rend imperturbable par les circonstances. Nde ezali kokomisa ye moto azangi bobangi liboso na Mais makambo. quand la maison est sous la menace Kasi tango ndako bazali kobangisa et bango, que le père de la famille commence à paniquer lui-même, pe tata ye moko akomi kolengalenga. non, mais la famille entière est bouleversée. Boye libota mobimba yango tika ebulanganisami. Quand le diable attaque l'église, Tango satana ye na quand eklesia il attaque le travail, ameki kosimba quand mosala, il attaque la maison, ameki kosimba ndako, le leader qui est là mokambi oyo azali wana ne doit pas voir l'armée syrienne. akoki te komona mapinga ya basulia. Lui, il doit voir les chars de feu qui entourent la montagne. Asengeli komona makalo na moto zingazinga. Et il doit rester imperturbable. Asengeli kotikala na kozanga bobangi to Même moko si, ya bongo. écoutez, Boka. l'armée syrienne que Géasi avait vue Mapinga na basulia oyo Gehazi amonaki n'était pas une imagination. ezalaki libanzo te, C'était une vraie armée syrienne qui était là. ezalaki mapinga ya solo ya basulia. Mais les yeux du leader Kasi miso ya mokambi ne doivent pas regarder à ces choses. ekoki komona kotala makambo wana Si un te. leader regarde à l'armée syrienne, Soki mokambi azali kotala mapinga na si basulia, Élisée commence à paniquer avec soki Géasi, elisa bali kobanga elongo na Gehazi, nous aurions eu une autre Bible. tokoki kozwa nde biblia mosusu. Ça n'aurait pas été la Bible que nous avons Okoki aujourd'hui. kozala biblia oyo toza na yango lelo te. Ça aurait été une autre Bible. Okoki kozala nde biblia mosusu. Élisée ne devait pas paniquer. Elisa akoki kobanga te, Il devait voir les montagnes asengeli kotala bangomba remplies de chars de oyo feu. etondisamaki na makalo na moto. Et il dit à Géasi, Alobi na Gehazi, oh mon fils, o mwana na ngai ceux mobali, qui sont avec nous baye baza na biso sont en plus grand nombre. baleki motuya. Même si l'enfant commence à se mourir Ata soki mwana akomi kokufa et que la femme panique, mpe mwasi azali kobanga, non, l'homme, lui, le leader de la famille, mobali mokambi ya libota n'a pas droit à la panique. ye akoki kolenga te. Lui, il doit voir les montagnes remplies de chars. Asengeli komona bangomba etondisami na Si makalo. vous ne voyez pas, vous n'êtes pas à votre place de leader. Soki omoni bongo te oza na esika na yo mokambi te. Quand il y a une forte opposition, Tango kotelemela ezali, amen, Amen. et que l'église est sous panique, mpe ekle ezali kolenga et il y a kobanga, l'armée syrienne, mpe na kati na mapinga na basulia, le leader doit rester calme. mokambi asengeli kofanda Et kimia. il doit dire ceux qui sont avec Amen. nous Alobi ete baye baza elongo na biso sont en plus grand nombre. baleki motango. Frère Branham dit, Géasi a frotté les yeux. Abi Gehazi apangwisaki miso na ye Il a regardé. mpe abaluki atali. Il dit, mais je ne vois rien. Abi makambo koloba namoni eloko te. Élisée a dit, Père, Elisa alobi tata ouvre les yeux de cet fongola enfant miso ya mwana oyo afin qu'il voie. po ete amona na miso na Quand ye. ses yeux se sont ouverts, Ntango miso ya Gehazi efongwami, ça c'est l'une des grandes caractéristiques d'un leader. oyo nde moko na lolenge ya kosala makambo ya bakambi. Si tu es appelé à une position de leader Soki obiangani ete ozala mokambi ya bato dans ton entreprise, na kati na dans mombongo ta na ye, maison, na ndako, dans tout ce que tu na fais, makambo nyonso oyo je dois oyebi, enseigner un peu du leadership ici. nalingi koteya to kolakisa bokambi to kokambama ya makambo. Un peu du leadership. Ah, lolenge ya kokamba makambo. Écoutez, je vais vous révéler un autre secret. Tika napesa bino sekele mosusu. Le plus grand courage, Nguya to mpiko oyo eleki nyonso c'est dans les gens qui ont le plus peur. ezalaka na kati ya bato oyo babangaka mpenza makasi. Qu'est-ce qui se passe? Esalamaka nini? Si Josué n'avait pas peur, Soki Yoshua azangaki bobangi, comment Dieu lui aurait dit, aie bon courage? ndenge nini Nzambe akoki koloba na ye lendisama mpe zwa mpiko? Êtes-vous avec moi? Oza elongo na ngai? Non, on ne demande pas du courage à quelqu'un qui n'a pas peur.
eyebani ete moto azalaka mpiko bakoki koloba na ye te ezala na mpiko. Mais dans sa peur, hein, kasi na bobangi na ye il continue de faire confiance en Dieu. amen azali kokoba kotiela nzambe motema. Êtes-vous avec moi? Amen. C'est ça le courage. Hein. Mpiko C'est faire confiance en Dieu quand on a peur. amen ezali kotiela nzambe motema na tango yebi ete ngai awa nakokoka te. Je ne sais pas si vous comprenez. nayebi te soki bokososola Continuez de faire confiance en Dieu. kokoba kotiela nzambe motema. Amen. amen Continuez de regarder les montagnes remplies de chars de feu. kokoba komona likolo bangomba makala na moto. Et non pas de paniquer quand les autres paniquent. kasi kobanga te na tango basusu bakobanga. Quand les disciples paniquaient dans la barque, tango bayekoli bazalaki kobanga kati na bwatu. le leader était au repos. mokambi azalaki na bopemi. Êtes-vous avec moi? ezelongo na ngai Maître, molakisi ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. ozali komitungisa te ete tozali kokufa. Même quand il servait, il n'est pas pressé pour menacer les vagues. amen mpe tango alamuki na malembe nyonso azali Branham kowelisa dit, te. je peux le voir. alobi ngai nakoki komona ye. Et quand il dit comme ça, il le voit réellement. mpe tango banama bi nakoki komona ye solo mpenza Je amoni peux le ye. voir qui s'élève. abi nakoki komona ye alamuki. Je peux le voir qui se frotte les yeux. amoni ye apangwisi miso na ye. Pendant qu'on crie là, hey, les vagues et tout bazali ça. kolenga bazali Il kobosimba prend kuna le sala temps boye. de se frotter les yeux ye azali na kopangwisa miso na ye. et de s'étendre un peu. mpe abi nalali mingi Il n'est pas pressé de chasser les vagues. azali kowelisa te abenga na bambonge. Parce qu'il connaît la fin avant de commencer. po ete ayebi suka ya mbwa ete ebanda. Amen. Amen. Et quand il a fini, Branham dit, mpe esilisaki ye. il lève son pied sikawa atomboli lokolo et na il ye. pose sur le bord de la mpe barre. atia yango likolo na bwato. Puis il ne s'agite même pas. mpe atungisami te. Il dit seulement vent alobi mopepe et vague. mpe mbonge Calme. kimia Et puis c'est fini. mpe esili nye Et les choses se calment. mpe makambo esili. Et ceux qui l'ont réveillé commencent. mpe baye balamwisaki ye babandi. Qui est celui-ci nani yango moto oyo à qui obéissent même les vents? oyo ata mipepe mpe bambonge ezali kotosa. Frère Branham dit, la Bible dit, biblia ezali koloba les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. banjelu na nzambe bazali kobila bazali kobanga C'est ye. exactement la même ezali chose. mpela moko. Il dit, je me demande nazali komituna ce qui arriverait ici. nini ekosalama awa. Si un homme ici moto awa avait le pouvoir azali na nguya de vous ouvrir les yeux ya kofongola bino miso et qu'il vous disait, mpe aloba na bino regardez ce qui se tient autour de ce tabernacle ce matin. botala oyo etelemi zonga na engombo On lelo. a dit, si Dieu peut vous ouvrir les yeux soki nzambe akoki kofongola bino miso pour voir cela, mpo na komona yango. vous resteriez un membre d'ici le reste de votre vie. amen okokoba kotikala enama ya awa bomoi na yo mobimbo Si etikali. seulement vous pouvez voir ce qui se soki passe. okoki bobele komona C'est quelque chose ezali eloko moko que vous ne puissiez peut-être pas voir avec vos yeux obala naturels, mosusu na miso na yo ekela mokoki komona mais te. vous pouvez néanmoins en ressentir l'impulsion. ata komoni na miso te okoki yo moko koyoka koningana na yango. Quelque chose de Kopunza tout na près yango. de vous. eloko moko pembeni na yo. Un sixième sens qui indique que quelque chose est près de vous. liyoki oyo ya motoba oyo ezali kotalisa koyokisa yo ete eloko moko ezali pene na yo. Oh, sans la foi, personne ne peut être agréable à ozanga Dieu. kondima moko tokoki kosepelisa nzambe Mais par la foi, na kondima. quand un homme saisit la parole, ntango moto ayoki Branham asimbi dit, la liloba foi plonge cet homme dans une autre dimension kondima ezali kokotisa moto na mosanda mosusu. et la foi lui rend la parole si réelle mpe kondima ezali kokomisela ye liloba solo que mpenza. c'est juste comme s'il possédait cela dans sa main. mpe ezali mpenza lokola asimbi yango na loboko na ye. Amen. Amen. Oui, mes frères. iyo bandeko Écoutez ce qu'il dit ici. bokama eza koloba awa Dans la stature d'un homme parfait. kati na lolenge ya moto abongi be Au point 83. tukumisa Il dit, tukumwambela qu'est-ce que misato. le péché? lisumu yango ezali nini? C'est l'incrédulité. ezali ekenze. Il n'y a que deux éléments qui contrôlent l'être humain. ezali na makambo mibale ezali kosenzela bomoto. C'est le doute ou la foi. ezali kozanga kondima L'un to ou l'autre. kondima moko to mosusu. Vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. osimbami na oyo azali kokonza bomoi na yo Le doute ou la foi. kotembe to kondima. Maintenant, il dit,
tika alobi c'est de la quantité de foi que vous avez que dépendra la hauteur que vous pourrez atteindre. alobi ete ezali epimelo ya kondima na yo nde ekokomisa yo na mosanda oyo ekoki kokoma. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est de la quantité de votre foi Abi epimelo ya kondima na yo que dépendra la hauteur nde molai ya esika oyo kokoma que vous souhaitez atteindre. nde oyo ozali kobila Bana me to dit- kobanza kokoma. La chose sur laquelle vous devez compter, Likambo likona yango esengeli kotiela motema c'est sur votre foi. ezali nde kondima La na yo. foi est éternelle. Kondima ezali seko. Amen. Amen. La foi rend Dieu réel. Kondima yango ekomisaka nzambe solo. La foi rend la parole véritable. Kondima ekomisaka liloba ya solo. Écoutez maintenant. Boyoka sika. Dans Romains chapitre 4, Kati na buku na balomo minei. versets 18 à 21, Zomi na mwambe kino tukumba na moko. la Bible dit, Biblia ezali koloba. espérant contre toute espérance. Kolikia na kotelemela na nyonso. Ça veut dire quand il n'y avait plus rien à espérer, Na tango kolika ezalaki te. Abraham Eliki esilaki. crie Abraham andimaka. en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de Na nations. lolenge te akoma tata ya mabota ebele. Verset 19. Zomi na libwa. Et sans faiblir dans la foi, Na kozanga kokita na kondima. il ne considéra pas que son corps était déjà usé, Andimaki te ete nzoto na esilaki kolemba to anunaki. puisqu'il avait près de 100 ans. Po ete abelemaki na mibu kama. À cet âge-là, Na mibu wana toute l'espérance était terminée. elike nyonso esilaki. L'espérance avait échoué. Elike yango esukaki. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ete Sara azaki na lolenge akoki kobota Il esusu n'y avait te. plus rien à espérer. Akoki kolika eloko Il te. ne douta point par incrédulité Atutaki tembe te na au kekenze. sujet de la promesse. Na tina na elaka. Mais il fut fortifié par la foi, Kasi apesamelaki nguya na kondima. donnant gloire à Na Dieu. kopesaka nkembo na nzambe. Écoutez 21. Yoka tukumbe na moko. Et ayant la pleine conviction Kasi azaki na kondima que penza. ce que Dieu promet, Ya o nzambe alaki. il peut aussi l'accomplir. Akoki kokisa yango. Une pleine conviction. Kondimisama penza. Nous voulons voir dans quelques minutes Toki komona na mwa ndambo na minute. que la foi Ete kondima. est un arbre à deux branches. Ezalaka nzete. Ezala na bitape mibale. La première branche, Bitape ya yambo. c'est l'espérance. Ezali elikia. Et la deuxième, Pe ya mibale. c'est la démonstration. Ezali komonisama. Amen. Amen. L'arbre à deux branches. Ezali nzete. Dans Ya la plus bitape grande mibale. bataille jamais livrée. Kati na tumba moneno bundama. 133 et 135. Kama tukumisato na misato. Frère Branham dit, Likobama lobi. quand Abraham était à 100 ans, Tango abalama kokisaki mibu kama. Sarah 90 ans, Sara azaki na mibu. il n'y avait plus rien à espérer. Eliki ezalaki susu te. Ils avaient espéré, il n'y avait plus rien à espérer. Balikiaki kino eliki esilaki. Alors en ce moment-là, Boye na tango yango. Abraham appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Abalama bengaki makambo ezalaki te loko Il ezalaki. dit même l'espérance. Atako elikia. Est-ce qu'il y avait encore de l'espérance? Eliki ezalaki lisusu. Il n'y avait plus rien à espérer. Silaki. C'est pourquoi la Bible dit, Tina- espérant contre toute espérance. Elikia kotelemela nyonso. Il n'y avait pas à espérer. Likambo ya Le kolika corps ezalaki était susu. usé. Zoto esilaki konuna. Branham dit, Abraham n'a même pas utilisé l'espérance. Abalama asalelaki ata elikia susu te. Il ne considéra pas ça. Atalaki yango te. Contre toute espérance. Na kotelemela elikia nyonso. Il a quand même crié dans la parole de Dieu. Andimaki ata kobongo liloba Frère nzambe. Branham dit, Likobama bi. la foi véritable, Kondima ya solo. elle va au-delà de l'espérance. Yango elekaka. Ekatisaka ndelo ya elikia. La foi va au-delà de l'espérance. Yango elekaka ta elikia. Maintenant, Branham va faire la différence Sikande kobama kotalisa entre l'espérance et la foi véritable. kati na elikia na kondima ya Dans solo. les esprits séducteurs, Kati na milimo mipengwisi. au point 74, Tuku sambo na mine. il dit l'espérance Elikia ne remplacera jamais la foi. yango ekoki kozwa esika ya kondima te. Il dit la foi est seule. Alobi kondima ezalaka yango moko. Elle se tient toute seule. Etelemaka bobele yango moko. Amen. Amen. La foi
L'espérance ne remplacera jamais la foi. Elikia ekozwa esika ya kondima te. Il dit l'espérance, Adi elikia c'est une chose. ezalaka eloko moko. Mais la foi, Kasi kondima c'en est une autre. ezalaka likama mosusu. L'espérance Elikia espère la chose. ezali kolika eloko. Mais la foi Kasi kondima possède la chose. ezalaka na likambo Quand on me yango. dit c'est ça toute la différence. Alobi bokeseli yango wana. La foi espère. Kondima ezali kolika. Plutôt, l'espérance espère. Elikia yango Mais la elikia. foi possède. Kasi Il kondima dit, ezali likambo. l'espérance, Alobi elikia. c'est une foi intellectuelle. Elikia ezalaka kondima ya mutu. Et la foi, Kasi kondima c'est yango moko. une révélation directe de Dieu. ezalaka nde emoniseli wuta na nzambe. Amen. Amen. L'espérance, Elikia c'est une foi intellectuelle. ezalaka nde kondima ya Parce que mutu. quand elle espère là, Tango ezali kolikia wana il y a encore certains paramètres sur lesquels elle compte. po ete eyebi ete moto oyo azali kobela kasi azali kopema akoki kobika. Êtes-vous avec moi? Oza kolanda. C'est là que la foi, que Nde l'espérance esika agit. elikia ezalaka. Mais quand il n'y a plus rien à espérer, Kasi na tango moto asili kokufa. là vous passez à la révélation directe. Sikawa awe de Dieu. komi emoniseli ya solo kouta na nzambe. Là c'est la foi véritable. Wana ezali kondima ya solo. Là c'est la foi qui possède. Wana kondima penza ezali kosimba likambo. Amen. Amen. Oui mes frères. Iyo bandeko. Et la foi en ce moment-là Pe kondima na tango va wana. appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ekobenga makambo ezali te lokola penza ezali. Frère Branham dit, Ndeko bamoza koloba. on fait les examens. Bamekio na ba examen. Il dit, peu importe quels sont les résultats, Atako bapesi ba résultat nini? les résultats n'ont rien à voir avec la foi. Ata soki bakangi yo na bokono. Yango etali kondima te. Les résultats n'ont rien à voir avec la foi. Biyano baminganga bapesi etali nango kondima te. Les résultats n'agissent que sur l'espérance. Ba résultat bapesi na minganga yango ezali bobele kosala likolo na elikia. Quand on dit non, avec ça il y a encore de Ah l'espoir. balobi na yango Et moi elikia ezali. l'espérance agit là-dessus. Wana sika elikia ezui moi esika. Mais quand les médecins commencent à faire comme ça, Kasi tango monganga lobi bon na yebi te. parce que vous savez, les médecins, moi je les connais aussi un peu. Oyebi ba minganga ngape na yebi bango ndamu. S'il sort de là, Soki awuti na cabinet avec votre malade, vous demandez comment ça va. otuni ye boni moto na ngai azokobela. S'il dit ça va, ça va, ça va. Beaucoup de ça va comme ça. C'est que ça ne va pas. Soki abandi Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. ça va na français. Ça va, ezalaka moko. Oui, comme ça va, ça va, ça va, ça va. Et belé bongo ndenge nini. Tango ba ça va ekomi ebele wana. Elingi koloba ete. Non, non, là, je sais que ça ne va pas. Wana na yebi ete ezali kotambola malamu te. Mais quand ça ne va pas là, Kasi tango ezali kotambola malamu te wana. vous passez à une autre vitesse. Sikawa oche traction. Frère Branham dit, Ndeko ba malobi les résultats n'ont rien à voir avec la foi. alobi ete biyano ezali likambo ya kondima te. Le résultat, ce n'est rien. Biyano ezali eloko te. La foi est déjà ancrée solidement. Kondima yango esili kosimba penza na longo. C'est que les choses que les yeux voient, Oyo miso ezali komona. là où les yeux espéraient encore, Epai wapi miso ezali kolikia moke. quand il n'y a plus rien à espérer, Tango eliki ezali lisusu te. c'est alors que la foi entre en action, Esika kondima ekotaka na c'est alors que la mosala. foi agit. Kondima ekoti na mosala. Je vous ai dit, mes amis, Nalobaki na bino baninga. que je suivais les gens de la science. Ete nazali kolanda bato na bwanya. Oh, ils ont dit, Balobaki. ce qui m'a beaucoup béni personnellement. Oyo epambolaki ngai moko Ils penza. ont douté de Dieu, douté de Dieu, douté de Dieu. Babeta tembe na ntina na nzambe mbala mingi. Puis leurs grands savants en sont arrivés à cette conclusion. Kino bato na bango mayele penza bakomi na Que likambo c'est oyo. dans l'échec de l'homme Pe balobi ete na suka ya moto. que Dieu prend son existence. Nde nzambe abandaka. Amen. Amen. Quand l'homme échoue, Tango moto asuki pe asili. quand les spécialistes échouent, Tango mayele na bato esuki sami. c'est alors que vous avez besoin de Dieu. Na tango wana nde osengeli na nzambe. Quand les résultats sont complètement négatifs, Tango biyano nyonso ezali kobeba. quand tout est complètement défavorable, Tango makambo nyonso etelemeli yo. quand le magasin devient complètement
bato na mayele nyonso Quand basundeli yo. aucun médicament ne peut répondre. Pe ata kisi moko te koki kopesa yano. Quand il n'y a plus personne pour venir au secours. Tango moto koya kosunga lisusu te. Quand il y a ténèbres à gauche, ténèbres à droite. Tango zwami na molili tu. Ténèbres devant, ténèbres derrière. Liboso na yo pe na sima. Même ténèbres en haut. Pe ata likolo na yo. Frère Branham dit, Dekomoza koloba boye. c'est en ce moment-là Na tango wana nde. que Dieu frayera une voie. Nde nzambe akopesa yo mwa nzela moke. Amen. Amen. Oui, mes frères, Iyo bandeko. je voudrais vous dire ce matin, Tikala bana bino na tongo ne yo. perdez jamais courage. Ete yo olembisa matamo Peu kete. importe les circonstances, Ata ko makambo engindi boni. Dieu reste Dieu. Nzambe azali kotikala C'est nzambe. Dieu de la Bible. Nzambe na Biblia. Il vit encore. Azali kobika na Il ino. est encore vivant. Azali na bomoi. Oui, mon frère et ma soeur, Iyo ndeko na ngai mobali c'est pe bwasi. l'exacte vérité. Wana ezali bosolo zanga Ne tembe. regardez pas aux circonstances. Kotala tala na makambo ezali kosalama te. Amen. Amen. Il avait quelques pains, Rege mwa ndambo na mapa. il a multiplié. Oyo ye ayikisi. Il avait de l'eau, Azaki na ndambo na mai. il a changé les vins. Pe abongoli yango ekomi vino. S'il n'avait fait que ça, Soki asalaki bobele wana. là, nous sommes encore dans l'espérance. Wana tokoki kolikia na ino. Maintenant, rien à main. Sikawa. Mai eza te. Misi eza te. Mapa pe eza te. Il a chassé, il n'a rien attrapé. Akei bokila. Aluki. Ata mwa mpuku muke aza te. Et il est sûr que dans cette zone, il n'y a pas d'écureuil. Pe andimisa miete. Awa. Esende aza te. Il commence à rentrer découragé par les 500. Akomi kozonga. Alembisami na bomoto. C'est en ce moment-là Na tango yango wana. qu'une main le touche sur l'épaule. Delo moko moko simbia na lipeka. Tu étais venu chercher quoi Oyaki ici? koluka nini awa? Chercher les écureuils. Koluka bisende. Comment tu rentres main vide? Sika okozonga maboko papa pona. Retourne Zonge pa yo et uti. prononce la parole. Pe sakola liloba. La parole. Liloba. Oui, mes frères. Iyo bandeko. C'est dans l'échec total de l'homme Ezali na tango moto asukisami que azangi. Dieu s'élève, De nzambe atelemaka. que Dieu prend son existence. De nzambe abandaka. Amen. Amen. On dit que la foi Ndeko bama bikondima. est un costaud à la poitrine velue. Alobi ezaka engambe na mobali atonda kunza na tolo. La foi est un homme. Kondima azaka mwasi te. Aza mobali. Même si elle est au féminin, elle n'est pas une femme. Ata soki na français babengi yango féminin. Kasi azali moto mobali. La foi est un homme. Mobali engambe. Il dit un homme au gros biceps. Alobi engambe elombe netumba. Branham dit quand la foi parle, Brahma bi tango kondima elobaka. tout s'était tout Amen. autour d'elle. Nyonso efandaka kimia. Zonga na ye. Tout c'était tout autour d'elle. Nyonso efandi kimia. Amen. Amen. Sur la fiche médicale, Na fiche médicale bakomi. il est écrit incurable. Bakomi oya ye esili akokufa. Branham dit le médecin qui a écrit ça, Monganga oya komi. ses yeux sont regardants dans le syllabus. Oya ye misu. Ezali nde na buku ya tangaki. D'après le syllabus, Kolandana na buku ya molakisi na ye. incurable. Yango ekoki kobika te. Maintenant, c'est en ce moment-là Na tango wana bakomi ekoki kobika te. que la foi s'élève au-dessus du syllabus. Nde kondima etombwani likolo na buku ya molakisi. Pour rendre le syllabus néant. Ponako pasola buku ya molakisi. Pour que le médecin lui-même commence à dire Po ete monganga ye moko abanda koloba. non, ça, Oyo c'est seulement Dieu. ezali bobele nzambe. Amen. Le mercredi, on a commencé la campagne ici. Mokolo ya misato tobandaki campagne. Mon petit-fils qui porte mon nom le même jour. Koko na ngai oyo aza na kombo na ngai. D'abord, le dimanche, il était à l'hôpital. Na eyenga akendaki na hôpital Très malade. campagne. Azali kobela. Mais le mercredi, là, je viens de prêcher, j'arrive à la maison. Kasi mokolo ya misato wana komi na ndako. On me dit, si on ne l'opère pas demain, il n'y a plus rien. Balobi na ngai soki bapasoli na monganga lobi te. On doit opérer dans les oreilles, sur la gorge et dans le nez. Basengeli basala opération na matoi, na zolo, na mongongo. Des démons qui portent de très jolis noms. Pe milimo mabe elata bakombo ya kitoko.
On doit l'opérer demain, il faut autant d'argent. esengeli basala ya opération lobi esengeli misolo motango songolo Que je n'avais pas. J'ai appelé un frère. bongo nazaki nango te pe na sengi ndeko J'ai moko dit, frère, amenez-moi autant si abi c'est ndeko possible. memela ngai nanu mbongo motango Je ne pouvais pas donner ma foi à ma fille. nakoki kopesa mwana ngai ya mwasi kondimo ya ngai Je ne peux te pas donner ma foi à ma famille qui était bouleversée. nakoki te kopesa kondima na ngai na mwana na ngai ozaki mpenza atungisamaki J'ai dit dans ma chambre, Seigneur, nalobi na kati na nkuku na ngai nkolo si tu penses que c'est mon problème, soki obanzi ete ezali likambo na nga tu n'as pas bien compris. ozangi kososola malamu nkolo J'ai parlé à Dieu. nazali koloba na nzambe Je lui dis, si tu penses que c'est mon problème, nalobi na nzambe soki obanzi ete likambo ya mwana oyo ezali ya ngai non, tu ne comprends pas bien les choses. elingi koloba ete ozangi kososola makambo Au malamu moment où je commence à dire aux gens na ntango ngai nabandi koloba na bato que toi, le Amen. Dieu de la Bible, ete tu vis yo encore, nzambe na biblia ozali kobika nano c'est en ce na moment-là ntango oyo nde que demain je ne dois pas aller à l'église nde ngai parce que nasengeli kokende na eklezia mon te petit-fils est mort. po ete koko na ngai akufi Non, si tu penses que c'est mon soki problème, obanzi ete likambo tu etali ne ngai comprends pas bien les nzambe choses. elingi koloba ete ozangi kososola L'affaire makambo qui malamu est là, c'est c'est ton problème. etali nde C'est à yo toi de prouver yo nde osali que tu kondimisa vis encore. tozali kobika naino Maintenant, sikawa mercredi, on l'amène. mokolo misato Le médecin dit avant opération, monganga lobi yambo ete basala opération dernier contrôle. tosala check-in On ya arrive au suka contrôle. bandi kocheke Le médecin s'exclame. sikawa monganga Il lobi dit, gloire à Dieu. nkembo na nzambe Il n'y a plus rien à opérer. eloko ezali te ya koopere Imaginez-vous avec quelle force je venais le jour suivant à la chair. bomi banzela ezalaki kobenga bazo kobenga ngai ya mpona kota nguya nini nazalaki kokota na yango Avec quelle force je venais à la chair le jour suivant. nazalaki koya na kondimisama mpenza ya solo Quand nous sommes allés là-bas après, ntango tokei na nsima kuna avec les dents là et les autres, na frères, mpe na bandeko mosusu les médecins aient même appelé cet enfant-là le ressuscité. bapesaki ye kombo mosekwi Et quand un médecin dit comme ça, il sait de quoi il parle. mpe ntango monganga azali koloba bongo ayebi nini aza koloba Êtes-vous avec moi? ozali longo na Bon, ngai il y a des moments où vous parlez à Dieu Vous avez d'une un bâton, manière bizarre. okomi koloba na lolenge moko babi mwana oyo aza na respect to aza na respect te C'est ce que Moïse avait dit à Dieu. yango nde mose alobaki na Il nzambe dit, Seigneur, abi nkolo tu les détruis au désert ici. soki obomi bango na Mais lisoba tu n'as pas bien réfléchi. nzambe obanzi makambo malamu On te va dire bakoloba que tu es devenu incapable. ete ozangi nguya Dieu dit, je n'avais pas pensé à cet aspect de choses. nzambe alobi ezalaki nde bongo nabanzaki bongo te Je n'avais pas pensé à cet aspect de nabanzaki na choses. likambo wana te Non, si les choses c'est comme ça, soki makambo ezali bongo là alors Moïse, je comprends que tu as raison. mose soki eza bongo namoni ete tosalaka ala pe Et Branham disait, te bana bazali koloba je me suis toujours demandé nazali ntango nyonso komituna comment un homme peut avoir un meilleur conseil à donner à Dieu. amen boni moto akoki kopesa toli malamu na nzambe Et j'ai fini par comprendre na ye kososola que ce n'était pas un homme. ete ezalaka moto te C'était l'esprit de Christ en Moïse. ezalaki molimo na kristo kati na mose Il vous arrive un moment ekokomela wana ntango moko où vous entendez vous-même parler. oyo okomi komiyoka yo koloba Et des mots échappent de votre bouche. mpe maloba oyo yo banzi kotanga te ebimi na monoko Vous na ne yo calculez pas ce que vous dites. mpe ozali te kosala mitango to mituya ya oyo ezali koloba Là, ce n'était pas vous. Ça, c'est Christ qui a prié à votre place. wana ezalaki kristo koloba na kati na yo Et Branham nous mpe rassure. branam azali kondimisa Et biso quand vous signez votre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, ntango yo otie monkoloto na libondeli no na nkombo ya nkolo yesu c'est kristo exactement alobi ezali penza comme si Christ lui-même avait prié à votre lokola place. soki kristo ye moko nde abondelaki na esika na yo Amen. amen Oui, mes frères et sœurs. iyo bandeko na Je ngai voudrais vous dire ce matin nalingi koloba na bino na ntongo na lelo que les résultats ne doivent pas entrer en ligne de compte. ete biyano na baminganga yango etali na yango kondima te Les informations de la radio n'entrent pas en ligne de compte.
atako balobi ete ngelele mbongo ezali kotambola te na Kinshasa Branham dit, etali biso te. oh Dieu, Oh Nzambe, puisse cela descendre profondément dans leur cœur. tika ete maloba ezinda penza na mitema na bango. Amen. Amen. Qu'ils aillent au-delà de l'espérance. Bango baleka penza elikia. L'espérance compte sur des faits. Elikia yango etalaka makambo na Mais miso. la foi compte sur rien. Kasi kondima etalaka makambo te. Sur rien. Etangaka eloko te. Et je veux que la foi de quelqu'un s'élève aujourd'hui. Nalingi ete kondima ya moto moko etombwa na sikawa. Dans le message, la position d'un croyant en Christ. Kati na litea esika ya mondimi kati na Kristo. Il dit, j'ai vu les gens venir à l'estrade. Namona bato koya na esika koteya. Et je disais, est-ce que vous croyez? Pe nazali koloba na bango bozali kondima. Et l'homme a dit à Frère Branham, Pe moto alobi na ndeko Branham. j'ai toute la foi, Frère Branham. Ndeko Branham naza penza na kondima mobimba. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. je n'ai pas l'intention de le dénigrer. Nazali na posa ya kokitisa ye to kotiola ye Je te. respecte cela. Kasi nazali komemia yango. Mais Kasi ils ont plutôt l'espérance que la foi. bazali na elikia kasi bazangi kondima. Est-ce que vous comprenez? Ezali kososola. Je crois, j'ai toute la foi, Frère Branham. Ndeko Branham nazali penza na kondima. Branham dit, ce n'est pas pour le dénigrer. Ndeko Branham nazali kotiola yango te. Ils sont censés être ici en haut dans la vraie foi. Basengeli kozala alikolo. Et ils sont là en bas dans l'espérance. Kasi bazali nde na se kuna na elikia. Il dit, c'est l'espérance au lieu de la foi. Ezali elikia na esika ya kondima. Il dit, la foi fait le travail sur le champ. Alobi kondima yango esalaka likambo na mbala moko. Et le reste ne l'intéresse même pas. Pe oyo etikali etali ete. Quelqu'un est avec moi? Kolanda. La foi fait le travail sur le champ. Kondima yango esalaka likambo na mbala Et le moko. reste ne l'intéresse même Pe pas. oyo etikali etali ete. Il dit, la foi espère cela. Abi Et l'espérance espère en cela. elika ezali kolika to kobanza. Mais la foi est ce qui produit les résultats. Kasi kondima yango epesaka biyano. Amen. Amen. Il dit, nous avons beaucoup d'espérance, mais pas beaucoup de foi. Abi tozali na elika mingi kasi tozangi kondima. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Nous avons beaucoup d'espérance plutôt que beaucoup de foi. elika mingi koleka kondima. Frère Branham dit, Ndeko bi. nous voulons changer aujourd'hui Tolingi kobongwa na lelo. pour passer Pona koleka. de l'espérance Kolongwa na à elika. une foi positive. Koleka na kondima oya solo penza. Et il n'y a qu'une seule manière pour avoir une foi positive, Pe lolenge ezali bobele moko pona kozwa kondima ya solo. c'est en gardant constamment des pensées positives. Ezali na kozalaka na ntango nyonso na makanisi ya malamu. Surtout quand la situation se dégrade davantage. Koleka na tango makambo eyindi pe bebi. Quand ça dégrade davantage. Tango eyindi pe bebi. J'avais aimé Adélia. Na sepelaki na ade Eliab. Le jour que j'ai voyagé, Na tango nazali kokende on m'informe Lubumbashi. que sa maison est détruite. Balobi na ngai ete babuki ndako na yawa na sokupa. Je l'appelle. Na bengi ye. Il dit, papa, je ne sens rien. Alobi papa naza koyoka eloko moko Je ne te. sens même pas la peur, je ne sens rien. Naza koyoka. Je ne sens même aucune perte, je ne sens rien Naza absolument. koyoka lokola mutu na bungisi eloko te. Je Nazali comprends penza seulement malamu na sosoli. Que Dieu a mieux que ça pour moi dans son programme. Ngai na sosoli ete nzambe aza na oya malamu koleka mwa ndako babuki. La na mongo maison na ye. détruite. Ndako babuki. En train de faire un hangar à Kisenso pour vivre avec la famille. Akei na kisenso po asala mwa ndako ya muke ya batol po afana na Mais bana. j'ai vérifié au fin fond de mon Pe cœur. na kati ya konginda ya makambo. Je Alobi sens ete un na calme, tali na motema na une ngai. paix, un calme. Nayoki kimia penza pe bopolo. Je comprends seulement que Dieu Ngai na sosoli ete ezali nzambe. a mieux que ça pour moi dans son programme. Nzambe azali na oya malamu koleka o wana na mwango na ye. Mais s'il avait regardé à la maison renversée, Kasi soki atalaka na ndako wana. il y en a qui tombent, qui évanouissent. Basusu bakufa awa bobele mpona mwa bandako babuki Il y awa. a une sœur qui avait seulement, donc, elle venait de payer une garantie Eza na ndeko mwasi moko afutaki bobele garanti pour po akota na ndako. une maison à louer. Mpona ndako ya kofutela On pamba. a détruit sa maison, il a fait une crise Babuki ndako pe apike Christ. pour la garantie. Bobele po Mais afutaki Eliab, misolo. toute la maison détruite. Kasi Eliab asombi lopango atongi na ndako
po Il akota. dit un calme imperturbable. Pe alobi ete awa nazali na kimia ya solo na kobanga eloko Il te. y avait un jeune homme en Bujumal. Pe elenge mobali moko na Il Mbujimayi a travaillé beaucoup d'années pour rassembler $12,000. asali mibu mingi mpona kokokisa mbongo $12,000. Et quelqu'un vient et le lui vole d'un coup les Pe 12,000. moto aye ayibi ye $12,000 nyonso atikeli ata ya Puis moko on te. m'informe qu'il veut se suicider. Pe balobi na ngai ete alenge ayi mimboma. J'appelle Jean le divin, viens rapidement ici. Lobi na ndeko Jean Olivier yakala lombango Il awa. arrive là, je commence à le gronder. Aye wana pe na gangeli ya Je makasi. dis, toi, à ton âge ici, Lobi wana mibu na yoyo. avec moins de 26 ans, Ozali na mibu mukebo ozali na elenge. $12,000, tu veux te 12,000 suicider. ebele boye ozali mukebo olingo Mais mimboma. quand tu apprendrais que l'immeuble s'est écroulé, Tango koyoka ete ndako na yo et ekwei. quand tu apprendrais que la remorque s'est renversée, Tango bayebisi yo ke trake baluki. tu vas faire quoi? Okosala nini? Pour 12,000, tu vas te Mpona suicider. mwa 12,000 olingo Est-ce que mimboma. tu connais le plan de Dieu? Oyebi mwangu na Nzambe. Il sait tu. Afandiki. Je dis que je n'entends plus encore ça. Nayebi nayoka lisusu bongo te. Allez, j'ai dit, mets-toi à genoux. Nabi fukama. Allez, j'ai prié. Na bondeli Il pona. dit, demain, allez. Abi nabi kende mosala. Au travail. Mosala. Il dit, mais j'ai dit, demain au Travail. travail. Eloko te nabi kende mosala. Demain, il était au travail. Lobi akele mosala. Le même jour, Mokolo moko wana. quelqu'un qui lui devait 400 longtemps, qu'il avait même oublié, Moto azali vient na de lui nyongo na payer ye ya 400 kala. dollars. Ya $400 aye kofuta Et ye. à partir de là, Pe uta na mwa 400. maintenant, il a plus de 12,000, plus. Sikoyo aleki 12,000 abungisaka. Puis il me dit, pasteur, Balobi mokengeli. comment est-ce que toi, tu connais ces choses? Ndenge nini oyebi makambo. Il dit, mais alors, pourquoi je suis pasteur? Amen. C'est pour connaître ça, non? Amen. Naza mokengeli pona yebete na esika yo suki wana makambo ya kitoko. O eleki obungisi ezali. Tu peux te suicider pour 10,000. Okoki komiboma pona mwa 10,000 ya Je vais vous moke. dire une chose. Likambo moko ezali. Moïse, Mose. Dieu l'appelait à être un grand leader. Nzamba biangi ye po azala mokambi monene. Êtes-vous avec moi? Oza kolanda ngai? Et il lui donne une femme difficile. Apesi ye mwasi ya makambo makasi. Moïse ne savait pas lui-même pourquoi Dieu lui avait donné la femme la plus têtue du monde selon la Bible. Mose ayebaki te poni Nzamba apesaki ye mwasi ya matoyi mangongi koleka basi nyonso ya mokili. Votre femme n'est pas têtue. Oya La yo- femme la plus têtue, c'est Séphora. Oya Dieu lui-même yo a wana- rendu qu'elle était la femme la plus têtue et rebelle. Oya yo wana aza mutu makasi te. Sephora yanga na ya Mose ndaleki ba na Nzambe ye moko ayebi yango ete aza mutu makasi. Maintenant, Branham nous révèle. Sika ndeko mama za koyebisa biso. Il dit, Dieu voyant Nzambe amonaki que Moïse va conduire un peuple difficile, ete Mose akokamba libota moko ya tout le mutu temps makasi. rebelle, Tango nyonso mutu makasi mutu il dit makasi. qu'il s'habitue d'abord à la rébellion d'une seule personne. Sikawa amesana nanu na rébellion ya mwasi na ye moko. Que je voie moi-même comment il gère la rébellion d'une seule personne. Ngai moko Nzambe nafanda nanu pe natala mwana oyo Mose soki akosala ndenge nini na tango mwasi nazali kotelemela ye. Donc Moïse était à l'école de Dieu. Soka Mose azalaki na eteyelo ya Nzambe. Il était dans la formation d'un leader. Amen. Azalaki koyekola kozala mokambi. Et la Bible dit, Biblia eza koloba. Moïse est devenu l'homme le plus patient. Amen. Pe Biblia elobi ete Mose akoma moto ya motema molai koleka. Caractère formé par la femme la plus difficile. Pe lolengo oyo Mose azalaki na yango ewuti na eteyelo Nzambe apesaki ye na mwasi ya matoyi mangongi. Donc, de la femme la plus difficile Oui, est ça. sorti l'homme le plus patient. Kouta na mwasi ya pasi koleka mutu mobali ya motema molai abimaki. Branham dit, Bana malobi quand Moïse Tango au Mose désert na lisobe se fâche contre le peuple, atombokeli bato. il dit, est-ce que je suis votre père? Abi ngai naza tata na Il bino. prend l'étape de là, il casse. Azui mabanga oyo ezaki na mobeko buki yango. Branham dit, s'il n'était pas passé par Séphora, il aurait fait pire que ça. Ndeko ba mabi oyo botanga na Biblia oyo ete Mose asalaki wana ezaki muke. Po soki alekaka na etelo na Sephora te akoki kosala koleka Avec wana. la nature qu'il avait, Na lolengo oyo Mose azalaki na très yango. colérique, Moto ya kanda penza. et il bégayait en plus. Pe azeko Quand il a seulement fait un, kosali kukuma.
La suite, imaginez-vous la suite. C'est les dégâts terribles. Maintenant, tout ça, il était déjà l'homme le plus patient, mais il peut casser les tables de loi. Amen. Moto yo Biblia etatoli. Elobiete na bato ya mitema milai. Mo sende azali likolo na bato nyonso. Kasi abuki. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'était pas passé par l'école de Sephora? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Dieu, nous sommes en formation, chacun à sa manière. C'est pourquoi la Bible conclut en disant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La femme que tu as là, le mari que tu as là, c'est exactement celui qu'il te fallait pour former, façonner un caractère. Maintenant je change. Dieu peut te voir avec une remorque qui s'écroule sur la route de Matadi. Il dit non, avant qu'il en arrive là, il faut d'abord qu'on détruise sa maison à Sokopao. Va d'abord faire une maison à Sokopao, même si c'est incertain. Donc envoyé par Dieu à Sokopao. Juste pour que la maison soit détruite, afin qu'il s'habitue. Un jour, si la remorque est tombée, si la remorque tombe, il dit non, c'est des choses qui arrivent. Le Dieu qui m'avait donné me donnera encore. Amen. Si l'immeuble prend fin à Gombe, il ne dit pas je vais me jeter là-dedans. Non frère, ne va pas. Non, je dois aller là-dedans. Il va rester imperturbable. Il va aller au-delà de l'espérance. Il va continuer de faire confiance en Dieu. Puisque une fois sa maison avait été détruite. Amen. Amen. Mes frères, Dieu est un Dieu de toute sagesse. Amen. Notre erreur, c'est de penser que Dieu a fait une erreur. Êtes-vous avec moi? C'est notre plus grande erreur. C'est de penser qu'ici Dieu a fait une erreur. Comment il peut me donner une bonne femme? Comment Dieu peut permettre une chose? Un frère me disait, pasteur, j'ai vu toute la parole, je prie tous les jours, mais pourquoi ma vie ne change? Qui t'a dit que si tu vis la parole, là, tu ne peux pas être en difficulté? Qui t'a dit ça? Tu avais lu ça où? Que quand tu vis la parole, c'est fini. Les difficultés sont terminées. C'est même quand tu vis toute la parole là, qu'il y a une partie de la parole que tu n'as pas encore vécue, celle de souffrir. C'est une partie de la parole qu'il faut vivre encore. Amen. Amen. Parce que Dieu, il n'est pas seulement Dieu sur la colline. Quand nous sommes tous sur la colline, qui ne peut pas dire merci Seigneur? Mais de temps en temps, Dieu en amène quelques-uns dans la vallée pour entendre s'il va sonner le vuvuzela dans la vallée. Amen. Akobeta vuvuzela na kati na lobwako. Ou bien vuvuzela c'est seulement quand les choses vont bien. Il a mangé, il y a l'argent qui est resté, il y a tout. Les enfants sont à l'école, tout est bien. Dieu regarde et dit, je vais être plus sûr. Dans la vallée. Et même dans la vallée là, il entend toujours papa.
Papa, dans la vallée. J'ai dit alors si c'est comme ça, allez, monte ici. Alléluia. Monte ici. Je suis en train de vous dire des choses véritables. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Qu'il soit votre Dieu même dans la maladie. Amen. Continuez de lui faire confiance. Même quand vous êtes délogé et menacé. Amen. Allez au-delà de l'espérance. Passez de l'espérance à la foi véritable. L'espérance espère, mais la foi possède. Amen. Amen. La foi possède. C'est l'exacte vérité. Amen. Amen. Oh, mes frères bien-aimés. Imaginez-vous, vous les sœurs. Si vous rentrez cet après-midi chez vous à la maison et que vous connectez votre fer à repasser pour repasser et qu'il n'y a pas de courant, allez-vous dire oh, le courant n'existe pas? Non, mais si le courant existait, comment est-ce que mon fer n'a pas chauffé? Une note importante, soyez avec moi. Êtes-vous avec moi? Allez-vous dire comme ça? Comme il n'y a pas de courant dans votre prise? Non, le courant n'existe pas. Vous avez dit que le courant existe. Où est-ce qu'il est? Frère Branham dit, si votre fer à repasser ne chauffe pas, vérifiez la connexion. Landela basingana yo soki penza kurezali. Il se pourrait qu'il y ait un fusible qui a sauté. Et oui, ça mette na logette fusible moko sotak. Il se pourrait qu'il y ait des câbles qui ne sont pas bien connectés. Et oui, ça mette ba câble moko attend pourquoi lekiwana elongwe. C'est un problème de connexion. Likambo ezali ete singa ezala malamu bandana ebandeli kino esiko zako senga yango. Et nous parlons du cycle de la connexion au cycle d'évolution. Pe tozali koloba na kozala branché na kofuluka. Si votre câblage est correctement connecté, soki basinga na yo etiami malamu na esika sengeli. Si le courant n'est pas là aujourd'hui, soki courant ezalelo wana te, il viendra demain. Ekoya lobi. Êtes-vous avec moi? Amen. Mais le courant existe. Kasi courant ezalaka. Il existe. Ezali. Êtes-vous avec moi, mes amis? Amen. Donc, soyez connectés. Amen. Vérifiez votre câblage. Nikolobete yo tikala ya kozala na boyokani branché ko débranché te umela wana courant koya. C'est là que j'ai dit vendredi que Dieu, il va vous pardonner. Mais il doit vous fouetter. Le pardon de Dieu n'enlève pas le fouet. Non. Non. Je n'avais pas payé la dîme, ça fait un temps. J'ai déjà commencé de payer. Comment je suis encore en difficulté? Mais quand tu n'avais pas payé là, ce n'était pas encore fini avec Dieu. J'ai demandé pardon au pasteur. Écoutez, moi je vous dirais non, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous dire autrement. Je vous dis déjà ma réponse. Pour le cas où vous viendrez me voir. Non, je n'avais pas payé la dîme pendant un temps. Pardonnez-moi parce que non, il n'y a pas de problème. Oubliez ça. Ça c'est ce que je vous dirai. Mais est-ce que Dieu lui a oublié? Même s'il a pardonné, mais il va fouetter. Non, pasteur, j'ai arrangé avec ma femme. J'ai demandé, j'ai pardon à ma femme. J'ai confessé, j'ai réglé, c'est déjà fini. C'est fini avec votre femme, mais ce n'est pas encore fini avec Dieu. Ça finit avec Dieu quand vous avez reçu le fouet dans la dose suffisante.
Pe nzambe amoni ete ekoki. Là où lui-même est sûr qu'à ce niveau ici, il ne va plus encore refaire la chose. Na esika o nzambe yemoko amoni ete na esika na komisi na fimbo yo. Si Dieu ne faisait pas comme ça, il deviendrait notre grand-père. Soki nzambe azai kobeta fimbu te akomi koko na biso. Vous allez vous commettre adultère. OK, osali kobo. Et vous amenez un super wax à votre femme. Pe osombeli mwasi na yo kimbundi. Pour confesser, là, vous confessez avec un super wax. Ozali na kimbundi moko. Pour la corrompre. Kimbundi moko lobi kamata na ino. Omoni na lingaka yo pe obandi oye. Pour la corrompre. Limbi. E wana okati kanyaka. Chérie, ça fait longtemps, j'ai pensé à toi. Je suis allé au magasin là. J'ai vu des ensembles. J'ai pensé à toi. Et pas dans des kokuna, na Forescom. Na moni ensemble, moko na banzaki. Et puis, bon, tu sais, le diable ici. Le diable ici. Satan a bundakala. Satan a un ancien combattant. L'autre jour là, il m'a fait seulement tomber comme ça. Est-ce que tu me pardonnes, chérie? Pendant ce temps, la main dans le pour sortir encore les chaussures et lui donner. Hein? Est-ce que tu me pardonnes en prenant les chaussures? Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu me pardonnes? Bon, elle, voyant deux pièces et une paire de chaussures, elle va seulement dire non, il n'y a pas de problème. Or, en réalité, elle regarde à la corruption qu'on vient de lui donner. Et même on va dire que ça, on a arrangé. C'est ça qu'on dit souvent qu'on a arrangé. Un tel arrangement peut convaincre votre femme, mais ne peut pas convaincre Dieu. Branham me dit, vos fils se sont croisés quelque part. Mais il y a vos fils. Mais il y a beaucoup d'électricité. Mais c'est vous qui n'avez pas bien fait la connexion. Purifiez vos voies. Puisque la foi véritable ne vient pas dans un cœur condamné. Que la vérité soit dite une bonne fois pour toutes. La foi véritable ne vient pas dans un cœur condamné. Dans une conscience souillée. La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus là. Mais si ton cœur ne te condamne pas, alors tu as l'assurance. Or la foi est une assurance, non? Mais quand ton cœur ne te condamne pas. Amen. Faites bien la connexion. Vous pouvez dire, on a prié pour deux personnes. Pourquoi celle-ci est guérie et l'autre n'est pas guérie? Il dit, si vous n'êtes pas guéri, c'est que peut-être vos fils électriques se sont coupés. C'est cela le problème. Si votre câblage est correct, non, quand on appuie sur l'interrupteur, il y a du courant. Dieu agit. Amen. Dieu agit. Dieu est vivant. Le Dieu de William Branham. Il est Dieu, il ne change pas. Il vit encore. La quantité de votre foi dépendra de la hauteur que vous pourrez atteindre. Quand l'espérance a échoué, sautez sur l'autre branche. Passez à la démonstration. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham n'a pas regardé à son corps usé, ni au corps de sa femme. La Bible, il ne douta pas par incrédulité, mais il crie contre toute espérance et il donnait gloire à Dieu. L'espérance espère.
elikia yango eza kolikia. Pendant que l'espérance est comme une messe des catholiques. Alobi ete elikia ezalaka lokwa messe ya bamupe. Il dit le catholique, la messe signifie espérance. Messe La messe. elingi koloba elikia. Le catholique espère qu'il sera sauvé après sa mort. Mupe azali kolika ete akobika sima na ye kokufa. Voilà pourquoi il fait la messe. Talantine azali kosala messe. Espérant le salut après la mort. Azali kolikia lobiko sima na ye kokufa. Espérant son pardon après la mort. Azali kolika kolimbisama na ye sima na kufa. Il dit, mais la foi, elle, Kasi kondima solo. non, confesse le salut maintenant. Ezali nde kotatola lobiko sasa ipi. C'est ça la véritable foi. Wana nde kondima solo. Elle passe Ezali koleka à la démonstration. na komonisama. Je voudrais vous dire ce matin. Ekoloba na bino na tongo. Quand on me dit qu'il y a dans Ézéchiel, Kati na Ezekiel on parle des grenouilles. bazali koloba na tina na magorodo. On dit que les grenouilles, Bazali koloba ete magorodo quand elles marchent, tango ezali kotambola elles regardent toujours en arrière. tango nyonso miso etalaka na nsima. À l'échec, Bazali kotala ndenge akweyaki à la défaite. na ndenge azangaki. Hein? Bazali kotala Regarde à la défaite. atali ndenge azangaki kuna. Quand on me dit ne faites pas comme ça. Bana mabi kosala bongo te. Ne faites pas la marche des grenouilles. Kosalaka etamboli Il dit mais ya dans magorodo te. Apocalypse, Abi kasi na emoniseli. il y a les 4 êtres vivants. Ezali na bizali mine. Et ils vont toujours de l'avant. Bango bakendaka tango nyonso liboso. Ils sont pleins d'yeux au-dedans et au-dehors. Bango bazali na miso na kati pe libanda. Ils n'ont pas besoin de se retourner pour voir derrière. Azali na bosenga te abaluka pona komona sima. Leur marche, c'est toujours en avant. Et kotambola bango ezali tango nyonso liboso. Identifiez-vous aux 4 êtres vivants. Bino bokoka na bizali sami. Ce matin, na tongo yo. oubliez la fiche médicale. Yo bosana fiche médicale. Oubliez les résultats. Bosana biyano ya baminganga. Même si le monde entier vous a condamné. Ata soki mokimo mbe kweisa yo. Même s'il n'y a plus rien à espérer. Ata elika mususu ezali te. Passez à la démonstration. Yo leka. na Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Yo bianga makambo ezali te ete yango esalisama emonana. J'ai payé mon permis de conduire. Na somba ki permis ya conduire na ngai. Quand je n'étais même pas à mesure de m'acheter un vélo. Na tango o nakokaki kosomba ata kinga te. Alors que j'ai payé mon permis de conduire. Nde tango na somba ki permis na ngai. Beaucoup ici connaissent mon expérience. Ebele ba yebi lobiko wana. J'avais demandé à Dieu une voiture. Na nzambe motuka. Puis, Pe que je me dis, mais si j'attends seulement comme ça, na cette voiture-là ne viendra pas. ngai soki na zeli motuka yango kaka pamba boye Il faut que je passe à la démonstration. esengeli na leka na komonisa. Je paye mon permis de conduire. Na sombi na nous permis. Et j'attends encore. Pe na kobi kozela. Puis j'ai dit, non, non, Pe na lobite. il faut que je parle. Esengeli na loba. Un jour, je prêchais comme je prêche. Moko mususu azali koteya ndenge na koteya boye. Et je sors mon permis. Pe na bimisi permis na J'ai ngai. dit, on n'achète pas de permis pour conduire un vélo. Nabi basombaka permis pona kokumba kinga te. On n'achète pas de permis pour marcher à pied. Basombaka permis pona kotambola makolo te. Pendant ce temps, je n'ai même pas un $10 d'économie. Atango wana ata kosomba kinga eza te. Quelques temps après, j'ai reçu une moto neuve. Mwa tango mokesi ma moto ya Et sika. en tant que pionnier, j'ai dit merci Seigneur. Nalobi on kolo na tondi yo pona moto. Mais je n'étais pas satisfait. Kasi nasukaki na moto te na sepela na yango. Quelques temps après, Pe na tango mokesima j'ai conduisé ma première voiture, na kumbi motuka na ngai liboso. Toyota Carina. Ezaki Toyota Carina. Amen, elle était blanche. Ezaki ya pembe na yebi yango lisusu. Puis un jour, Pe mokolo moko je voyais dans le catalogue au service namoni na ba catalogue na musala. les Suzuki Scudo. Namoni ba Suzuki moko Et mike j'ai dit boye. aux amis, je conduirai cette Nalobi na ba ninga ici. na kokumba mwa motuka oyo. Je l'apprécie beaucoup. Na sepelaka na yango mingi. Et quelques temps après, Pe mwa tango mokesima je suis dans Scudo. na sombi kamwa Suzuki wana. Comme je suis en train de dire que je vais conduire une FJ, Amen. Ndenge na kolobete na kokumba FJ. je crois de tout mon cœur. Naza kondima na motema. Je ne regarde à rien. Naza kotala makambo yo Je kosala. regarde seulement la parole qui peut créer tout. Naza kotala liloba ko kela nyonso. Oui, mes frères. Iyo bandeko. Comme je crois de tout mon cœur Lokona kondima na motema mobimba. que nous allons acheter la parcelle, même si nous-mêmes nous ne le voulons pas. Tokosomba lopango ata soki biso moko tolingi te. Êtes-vous avec moi? Zokolanda. Je dis, même si nous-mêmes nous ne voulons pas, nous Attends. verrons dans la parcelle de cette église. Ata soki biso tolingi te. Biso tokomi mona na kati ya lopango ya Goshen. Êtes-vous avec moi, mes amis? Amen. Donc,
Je vous dis des choses très sérieuses. nakoloba na bino makambo penda na eyongi Que ces choses vous voignent. makambo epakola bino Que ces choses vous accompagnent. ebila bino. Amen. Amen. Ne regardez pas aux circonstances. kotalatala makambo eza kosalama Vous n'êtes pas une créature du temps. ozali ekelamo ya bantango te. Vous vivez dans le temps, ozali kobika na mais bantango. vous avez une connexion avec l'éternité. Amen. Kasi bokangami bozali na boyokani na oyo eleki ekelamo. Une connexion avec l'éternité. boyokani na seko na Vous seko. êtes sur l'arbre de la foi. bozali na kati na nzete, bozali na nzete Sur na l'arbre qui n'a pas de limite. nzete ezangi suka. Amen. Amen. Si votre chef-d'œuvre est tombé, soki mosala ebongi be na yo ekwei ne restez pas là à dire vraiment. otikala te oloba o Nous ici, nous avions, biso tozalaka vraiment gloire. à ngai oyo Dieu. nazalaka Bon, ça va, mais te kasi non, 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 non. te koloba bongo te. Dieu aussi était un homme d'affaires. Nzambe mpe azalaki moyimo mbongo. Un jour, son affaire est tombée en faillite. mokolo moko asali mwa mombongo moko boye Je ne ekwei. peux pas vous parler de la cognée à l'arbre. Ça, c'est du temps des gens. bandeko nakoki kolobela bino te na epasoli na nzete wana ezalaki elobeli ya ntango ya bayoane Parce qu'il y en kuna. a ici qui ne connaissent même pas la hache. Qui ne Peut-être. connaissent même pas comment on coupe. bana les arbres. mosusu babotami awa amona epasola te ayebi yango mpe te. Je dois parler dans le langage actuel. nasengeli koloba makambo ya mikolo oyo ndenge elobamaka. Êtes-vous avec moi? oza kolanda Dans le langage du jour. elobeli ya lelo. C'est l'exacte vérité, mes ezali frères. bosolo bandeko. Donc vous avez besoin de passer de l'espérance à la foi. osengeli kolongwa na elikya kokota na On a kondima. dit que nous avons beaucoup d'espérance, bana malobi ete tozalaka nde na elikya mingi mais on n'a pas beaucoup de kasi foi. tozangi kondima. L'espérance a encore des choses auxquelles elle po regarde. ete elikya ezali kotala na mwa ndambu ya makambo. Mais quand il n'y a plus rien à regarder, kasi soki oyo akomona ezali lisusu te. quand tout semble complètement bouleversé, et ntango perdu, makambo manso ebebi ebulangani mpe quand esili. tout a échoué, ntango nyonso ezangi c'est dans l'échec de l'homme kati na bozangi ya moto que Dieu s'élève nde nzambe atelemaka et qu'il prend son mpe existence. abandi sika ya kosala makambo. Amen. amen. C'est quand le magasin se vide. ntango magasin C'est esili. quand on t'a chassé du travail ntango babengani yo na mosala et que tu n'as plus un autre. nde ozali na mosusu C'est te. quand la maison est détruite. na ntango ndako C'est quand tu n'as ebebisami. plus où aller. ntango ozangi esika ya kokende. Amen. Amen. C'est en ce na moment-là ntango wana nde que tu dois passer de l'espérance à la démonstration. nde osengeli kolongwa na elikya kokota na Pour appeler les choses komonisama ya qui ne makambo sont pas mpo na kobyanga makambo ezali te. comme si elles étaient. kotanga kombo na yango lokola soki osimbi La yango. foi possède la chose. kondima esimbaka eloko Quand elle yango. possède, les yeux ne voient rien. ntango esimbi wana miso emoni eloko Ne te. faites pas recours à vos yeux. yo koluka te miso emona. Ne faites pas recours aux 5 sens. koluka te bomoto na yo emona esimba. Les 5 sens se sont trompés. ndeko babi bomoto yango ekosaka. Le seul sens sur lequel il faut compter, ndeko babi soki bomoto soki etalela c'est sur votre foi. yo osengeli kotalela nde na Et kondima. la foi est une démonstration epe kondima yango ezali kotalisama des choses qu'on komonisama ne voit pas, ya makambo emonanaka te. qu'on ne goûte pas, oyo ekoki komekama qu'on ne te. touche pas. ekoki kosimbama te komamama te. Amen. Amen. La foi croit et elle parle. kondima yango endimelaka mpe elobaka. Voilà pourquoi les gens qui vivent dans le monde de la foi, tala ntina bato bazali kondima na kondima qui vivent dans le monde de la bazali foi, kobika na mokili na sont kondima parfois vus comme des personnes bizarres. bamonanaka lokwa bato na maboma. Quand j'ai parlé du 11-11, à ntango 11h11 minutes, mokolo ya 11 na 11h11 minutes les journalistes sont venus me voir. mpe bato baye koloba Les journalistes. kotuna ngai bajournaliste Ils ont dit, mais tu comptes sur quoi? balobi ozali kotiela nini Il y a la motema. crise partout, les gens quittent la ville. nzala mpe Diamant ngele ne ezali trouve pas, bipai y a rien nyonso qui bato marche. bazali kolongwa na mboka bazali kokende. Est-ce que tu as eu un financement? Les gens ont dit, il a eu un financement de son église de la Chine. balobi na ye ozwi mwa mbongo kouta azwi mbongo kouta na Chine. De son église de la Chine. na église na ye ya Chine. On m'a donné une église en Chine, bapesa ngai église na Chine. une église à Dubaï, mosusu na Dubai. une église partout. bipai nyonso na Ce mokili. sont ceux qui lui envoient l'argent pour faire bandimi ça. na ye wana nde batindelaka ye bambongo. Il dit, comment vous me demandez des comptes? nalobi na bango lokwa bokotuna ngai soki J'ai eutaka wapi. j'ai un grand compte. nalobi na bango naza na ebombelo Mon monene. compte dit, ebombelo na ngai elobi l'Éternel est mon berger. yawe nde mobateli na ngai. Je ne manquerai de mpe rien. ngai oyo nakozanga eloko te. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, atako nazali na lobwako ton ya nini bâton nakufa. et ta houlette me rassurent.
lingenda na yo ezali ndeko osenzela ngai kondimisa Il dit, ngai. voilà le compte dans lequel je prise Abi l'argent. tala ebombelo epai na kozwa mbongo. Et le 11-11, Pe mokolo yango. quand on a sonné la trompette Moko tango et qu'il sonnait kelelo 11h11, yulaki. Yulaki j'ai vu les larmes des gens couler. namoni pinsoli ya bato kotanga. Mais 3 mois avant, j'avais une forte opposition. Zokande sanza misato yambo na zwaki kotelemela. Même dans l'église, Ata na kati na eklesia les gens disaient, bato bazaki koloba. non, pasteur, Mokengeli. nous, tu es notre pasteur. Yo oza mokengeli Même na si on ne biso. fait pas ça les 11, tu Ata es notre soki tosali yango pasteur. mokolo ya 11 te tokokoba kondimela yo. Vous voyez, Dieu avait dit à frère Branham Moni nzamba alobaki na ndeko bana. que tu vas avoir Joseph. Ete okozwa Joseph. Puis c'est Sarah qui est Pe venue. Sarah yaki. Mais Joseph a fini par venir. Kasi Joseph ayaki atako Donc bongo. le 11-11 peut être comme Sarah. 11 koko sala lokola Sarah. Mais Joseph viendra Kasi toujours. Joseph akokoba akoya kaka. Maintenant, je leur ai dit, si on n'avait pas fait ça en cette année-là, Soki tosala yango na mobu wana te. je crois que même 20 ans après, on n'aurait pas dédicacé ce temple. Na ata mibu tukumi bale sima tokoki kosala yango te. Êtes-vous avec moi? Kolanda. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, Tala tina na yingo loba na bino. passez à la démonstration. Bino boleka na kozalisa makomonisa makambo. Défiez les pentecôtistes. Sika bino botelema pe botelemela botalisa penza. Défiez Tom Monaghan, Bino botelemela sika Tom ce catholique moto na mupe. qui croit qu'il a investi pour l'éternité. Oya ndimi ete ye atie misolo po na seko na seko. Si Dieu peut lui ouvrir les yeux Soki nzamba ko fongola biso miso. et qu'il se voyait déjà en enfer, Pe amimoni ko fongola ye miso pe ko mimona ete azana na ifelo. il comprendrait qu'il a seulement jeté son argent pour rien. Akososolo ete mbongo na ya bwaki yango pamba. Puisqu'il n'a pas de ciel où il va aller, à moins qu'il ne se convertisse. Po ete lola moko te ezali oya kokende. Bobele soki ye andimeli. Mais vous qui avez le témoignage d'un véritable Kasi témoin, bino ba bozana litatoli ya motatoli ya solo. il est allé au ciel, Akei na lola. il est allé en enfer. Akei pe lifelo. Il nous a dit que les 2 endroits sont vrais. Alobi na biso te bisiko mibale ezali solo. Il nous a montré comment, dans ce lieu-là. Atalisi biso lolenge kani na Et esika il wana. dit, je vous ai vu tous Alobi na là-bas. biso na moni bino banso kuna. Est-ce que vous le croyez? Reko ndima yango. Vous voyez qu'il vous a vu là-bas? Bondimi ete amonaki bino kuna. Il vous a vu comme avec la main à la joue. Amonaki bino mwana mawa mawa. Malade, affligé, triste. Kobela bokono. C'est comme ça là-bas? Amonaki bino kuna Là-bas, bongo te. vous étiez comment? Amonaki bino kuna ndenge nini? Alors la prière change. Sika libondeli ebongwani. Qu'il soit fait sur la terre, Esalama na mabele comme au ciel. ndenge salami na lola. Êtes-vous avec moi? Lelongo na ngai. Vous n'avez pas le droit Osengeli te. de vivre sur la terre autrement que comme vous avez été vu là-bas. Obika na mokili kokesana na ndenge ya monaki C'est bino que kuna. ce que vous voyez là, Elingo lobete o komona ce wana. sont des mensonges. Ezali lokuta. La vérité, Bosolo. c'est la joie qu'on t'a vu avec là-bas. Ezali esengo bamonaki yo na yango La kuna. santé que tu avais au ciel. Kolongono na nzoto bamonaki na bamonaki Fort na yango na et lola. puissant, Nguya pe na heureux makasi. et béni, Esengo pe opambwami. prospérant et ne continuant que de prospérer. Kofulukaka pe kokobaka ntango nyonso. Que le nom du Seigneur soit béni. Kombo na nkolo epambolama. Évoluant toujours. Kokobaka ntango nyonso. Amen. Amen. Évoluant toujours. Kokobaka ntango nyonso. Venant à l'église vendredi Ozokoya na eklezia mokolo mitano. et n'étant pas satisfait. Pe olobi ete ekoki te. Il vient mercredi, Na we mokolo pas misato. satisfait. Olobi Il vient ekoki te. dimanche. Oyebi mokolo mitano Il dit motoba. il sait comme mon corps Oye- veut oye manger yenga, pour oye résister ekoki. aux maladies. Oyebi po ete nzoto na ngai Mon âme esengi doit kolia. manger. Bo moto na ngai kati esengi kolia mpona kotelemela bokono. Pour résister aux maladies de l'âme, Kotelemela aux maladies du bokono. péché, à la Bokono tentation masumu. du diable. Komekama ya satana. Non, sans la foi, Kozanga kondima. personne ne peut plaire à Dieu. Moko te akoki kosepelisa nzambe. Et la foi Pe kondima. repose sur le pardon. Yango ezali kofanda. Amen. Likolo na kondima. La foi Kondima. repose sur le pardon. Yango etongami likolo na kolimbisama. Pardonnez Kolimbisa. et il vous sera Pe pardonné. olimbisi. Pe yo Le kolimbisama. pardon et l'amour, la foi et l'amour sont parents. Kondimana bolingo ezali bandeko. Seul l'amour parfait entrera là-bas. Bobele bolingo ebongi bendeko kota Pour kuna. terminer, Pona kosilisa. je vais déclarer, Nalingi kosakola. si quelqu'un ici, Ete soki moto moko awa. ce matin, Na tongo na lelo. avait un besoin, Azaki na bosenga Frère moko. Branham a dit, Ndeko bamalobi. je voudrais le répéter avec Nalingi lui, kozongela yango sous na ye. inspiration. Na sena mpemela. Il a dit Alobi. que cette parole, Ete que liloba la oyo. foi des gens
Que la foi des gens kondima na bato puisse tirer du surnaturel ekoka kobenda uta na wele kekelamo selon leurs besoins. kobenda na bosenga ya moko na moko. Quel que soit votre besoin ce matin, ata ko bosenga na ezali nini na tongo yo si vous n'avez pas assez de foi, soko zangi kondima we bongi je vais utiliser la mienne. nakosalela oyo ya ngai Là où ma foi s'arrête, epai oyo ya ngai kosuka je recours à une autre foi, nazali kokamata kondima à la mosusu foi de celui qui a dit, kondima ya oyo alobi même si vous ne savez pas quoi, ata soki bozangi et kondima grimpez jusqu'à ce hauteur. bomata kino na mosanda Il dit, je le crois pour vous. nandimi mpo na bino Et je me tiens là, mpe natelemi en wana tant qu'intercesseur. lokola molobeli. Êtes-vous avec moi? Vous êtes longo na ngai Et je me tiens là, mpe natelemi wana en tant qu'intercesseur. lokola molobeli. Je prie pour vous. nabondeli mpo na bino Je crois pour vous. nandimi mpo na bino Et je parle pour vous. mpe nazali koloba mpo na bino. Sous cette onction, Na sous se na cette kopakala- présence, na se na quels bosango. que soient les résultats médicaux, atako eyano nini ya sous bebenganga. cette onction, na se na sous kopakala cette mo. présence, na se na bosango. quels que soient les résultats scientifiques, atako biyano nini epesami na bato ya quelles que mayele. soient les preuves économiques, atako bato bandimisi ya quelles que mokili. soient les preuves sociales, ata na ndenge bato au nom du Seigneur Jésus-Christ, kombo ya kolo Yesu Kristo par la vertu de la communion de l'ange, na nguya kouta na etinda na mwanje reçois selon ton besoin, yo yamba que les maladies disparaissent, bokono elongwa que le chômage change en travail, kozanga mosala que la foi de Dieu, que la foi de Dieu mpe kondima na nzambe puisse connecter chacun de vous. ekotisa moko na moko na bino. Amen. 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 Et lui accorde selon son désir. epesa ye Si tu veux un na enfant, bosenga na ye soki olingi mwana si tu veux un enfant, soki olingi mwana mets ce jour dans ton agenda. koma mokolo na lelo na kati na Si agenda na tu as un yo besoin, soki oza na mets bosenga ce jour dans ton agenda. za mokolo na lelo na agenda na yo Si tu veux une voiture, soki olingi mets motuka ce jour dans ton agenda. koma mokolo ya leto Au nom na de agenda Jésus-Christ. na yo na kombo ya kolo Par la commission de l'ange, etinda na mwanje si cette parole est la vérité, soki liloba ezali bosolo si votre foi a failli, soki kondima na yo par ezangi ma foi, na kondima na ngai recevez ce que vous désirez. yamba oyo eza nango Là où bosenga ma foi s'arrête, epai kondima na ngai je esuki sais que la foi de Branham nayebi ete kondima ya ne branam peut pas s'arrêter. ekoki kokwea Elle te ira jusqu'au-delà. ekokende kino Oui, mes frères, yo c'est bandeko l'exacte vérité. eye bosolo zanga te Ce matin, na ntongo na je lelo vous déclare nazali kosakola bino béni et heureux. bopambwami mpe bato na Ce sembo matin, na ntongo oyo je vous déclare sakoli bino vainqueur et plus que vainqueur. balongi koleka balongi Que tout ce qui n'a pas marché mpe oyo nyonso etambolaki te marche dès ce matin. etambola malamu na ntongo Que oyo tout ce qui n'a pas tourné oyo ebalukaki malamu tourne te dès ce jour. esimba na ntongo na Tout lelo ce que vous avez toujours désiré, oyo nyonso ozalaka nango ce que bosenga vous avez toujours attendu, oyo oselaka ntango nyonso je ne vais imposer les mains à personne. nalingi kotandela moto maboko Je te crois que la parole nandimi ete liloba et cette présence valent plus que les mains imposées. eleki ata Voilà kotandela maboko pourquoi ce matin, tala ntina yango na ntongo que oyo les malades soient guéris. babeli babika Amen. amen Ce matin, na ntongo na que lelo ceux qui sont en vie soient consolés. baye bazali na Ce mawa matin, que ceux qui sont faibles soient forts. baye balembi bazwa nguya Ce na matin, ntongo oyo je vous connecte à la réussite. natie bino bosimba Ce elonga matin, na ntongo je oyo vous connecte au progrès. natie bino ete bofuluka Ce matin, ntongo na lelo soyez connectés à la santé parfaite. bino bozwa nzoto kolongola ebongi mbe Ce matin, ntongo na lelo pas un autre jour. mokolo mosusu Ce te matin, ntongo na lelo soyez connectés aux affaires les plus grandes. bokoba na mambongo ezali kofuluka Ce matin, Tongo yo. que la promotion ete et l'élévation soient votre possession. ezala ya Ce yo matin, na ntongo na lelo que les voyages mibembo et les missions mpe kotina na soient votre misala héritage. ezala Ce matin, ntongo na lelo que votre situation change. lolenge na ebongwana Ce matin, na ntongo oyo votre condition dans son entièreté, lolenge na yo na mobimba na yango qu'elle soit changée au nom de Jésus-Christ. ebongwana na nkombo na yesu kristo Ce matin, na ntongo que oyo les enfants rebelles bana bazali mitu makasi viennent à l'obéissance. bazonga na Ce matin, même si tu avais rétrogradé, ata soki ozongaki nsima même si tu avais rétrogradé, ata soki au otangwaki nom de na Jésus-Christ, nkombo na yesu kristo derrière cette chair, par cette parole, mpona liloba oyo je te réclame, nazali kosenga je yo te réclame, nasengi yo je réclame ton âme, nasengi je yo réclame ta santé, nasengi nzoto je réclame ta joie, nasengi je esengo réclame ton bonheur, nasengi bolamu je na yo
ta santé. nasengi nzoto kolongo na Ce yo. matin, Tongo oyo. je réclame des parcelles. Nasengi Je réclame des mapango. voitures. Nasengi Je mituka. réclame du travail. Nasengi Je mosala. réclame des affaires. Nasengi Je mimbongo. réclame des galeries. Nasengi Et bagaleri. tout ce que Dieu a dans son corps, Oyo nzambe aza na yango. tout ce qu'il Na garde bibongo en na ye. réserve, Oyo ezali na lola. que Dieu nous l'accorde ce matin. Ekwela na tongo na Au nom lelo. du Seigneur Jésus-Christ. Kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Oui, mes frères et Diyo sœurs, bandeko na ngai. je crois de tout mon Na ndimi na cœur motema na ngai que mobimba. l'heure est venue. Ete ngonga esili Ne koya. regardez pas à l'espérance. Kotala na elika te. Là où il n'y a plus rien à espérer, Epai wapi elika esili. nous passons à la démonstration. Kondima ekoki kosala. Nous appelons ce qui n'est pas Tobengi oyo ezali te. comme si c'était. Kombo na yango lokola ezali. C'est l'exacte Wana vérité. ezali bosolo zanga Ce sembe. matin, Na tongo na lelo. même ta femme qui était rebelle, Ata mwasi no azaki nous matoi avons un mango. Dieu qui peut la changer. Zana nzambe akoki kobongola ye. Même ton mari qui t'a abandonné, Ata mobali no Dieu asundolaki peut yo. toucher son cœur ce matin. Nzambe akoki kosimba motema na Le ye Dieu na de tongo. William Nzambe Branham, na William Branham. je crois de tout mon cœur, il est ici ce matin pour changer ta vie, changer ta situation, changer ta condition. Élevons les mains et bénissons ce grand Dieu. Disons merci Père pour ma santé. Merci Seigneur pour le désir de mon cœur. Et je crois de tout mon cœur que ce matin est un matin différent de tous les autres matins. Soyez connectés. Élevons les mains. Bénissons le Seigneur pour ces choses.